Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bandana Biso. Bonjour, bonsoir. Bon début à week-end, bon week-end plutôt. Quand c'est vendredi, le samedi, bon week-end à Binonionso. Le samedi, bon week-end. J'espère que nous vous allez bien. Balandignon sur BBC pour TV. Beaucoup de talent nous solo là. Beaucoup de tato solo là. Événement zaka moko ya le 29. Ah tout le monde est sous à peau Firenze et abîmé. À peau Firenze le parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur, c'est-à-dire que non à l'oba qui en que non. Bakobima mobondo, bakobima mobondo, bakobima mobondo. Pona likambo oyo à peau Firenze à l'obi que non. Yepe a kozala. Surprise isa ebele bango pe balobi ba comédien ya diaspora pe balobi ba kozala ceux qui yo comédien oyo côté les likambo le 29 oyo, c'est-à-dire que non vous en mutoma seke pour ezalate alors ils occasion moko zela na on a kangana no téléphone Aimez partager. Bah bonjour, bah bonsoir, bande quoi. Famille Bota, shalom, nabidonion so shalom. Shalom, nabidonion so shalom. Limpoichou, bokoto. Belleville TV a fêté 7 ans d'existence dans l'eau. Et vous allez voir, on a showbiz le 29 mars. Baptiste Batanenge Nandenge. Er Yango yo wele la somba bien na po ba surprise ko zala yele. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe conféter 7 ans ya Belleville TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo Mutotuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, yo Mutolingo habillé, benga na ba numéro Oyo, Okozala Mubimba. Yo Muto Yebinanu, Carrefour Pe Temple, Bastar ya RDCT, O Ezali Showbiz, Ezali na croisement, Yaba Avenue Colonel Munjiba, na boulevard du 30 juin, Yaka Awa, Osepela, au vivre ambiance, Oyo na notikali ko vivre te, le 29 mars Oyo, na showbiz nga na zangate. Keyo! 7e anniversaire de Bellard Télévision de Belleville Kandi. On a showbiz le 29 mars. Rendez-vous à ne pas manquer. Un spectacle en live, quoi. 2 fois, tu sais quoi. Le parfum de bon odeur n'est pas comme ça là. Donc rassurez-vous, l'ambiance sera totale. Le 29 mars, c'est Magambo. Avec Bellard Télévision et Belleville Kandi. 7e anniversaire quoi. 7e, 7. Ça c'est fête. Tout ça sera très bien quoi. En couleur et ça sera très chaud. Bon anniversaire Belleville Kandi, bon anniversaire Bellard TV. 7e anniversaire de Bellard TV. Ah, Bellard TV, oh, il y a Belleville Kandi. Voilà, le 29 mars. Le 29 mars, ça va chauffer quoi.
et cause la kitoko tout le monde tous à la wana on a soutenir pour l'événement. Ah, événement c'est l'événement quoi. Voilà. Badeko événement ezaka moko ya le 29. Vous savez naza lelo ko moko lelo na osala live famille libota lelo na osala live et koza juste un téléphone ouvert toko solola toko benga to saka moi makelele pona le 29 na oyamba mutu te na ebite na mikana ko benga papa kulutu soki akozala na tuna ye position za ndenge nini alors apesa biso évolution za ndenge nini ya le 29 et voilà na mikana ko tuna voilà. Mais na kozala lelo live na ba air moko boye comme ça toko benga kaka voilà. La grande famille beaucoup tato solo là. Tonton papa na biso encore comédien na biso pe na kombo ya Apo Firenze yepe abimi. Et ça la bien ou encore ezo ça la pe bien ya koloba keno ba artiste ba komi ko bima. Peut-être biso to kozana avance wana ya koloba ba artiste bazo bima te ba vandi kaka non. Biso moko nanu ba kolo biso nanu bana ndaku to bandaki na biso promotion na biso moko. Ba artiste ko bima ta 2 semaines etikali babandi ko bima ils ont un problème l'essentiel balakisi déjà bolingo bozo comprendre la grande famille balakisa déjà bolingo message déjà ezo passé. Vous savez pour na ko boya événement il faut zaka mutu moko za na ndoki pour na ko déstabiliser événement il faut zaka mutu moko boza na donc ozaka mutu moko ya mise à part. Donc ozaka mutu moko mutu mususu kaka oza mutu amondo yo te. Et surtout nazo s'adresser na bato donc na bato ba voisin ou encore na ba comédien ou ya mutema mabe. Ande ko ngana o comprendre te façon nazo sepela na événement no mi longola nanu ya keno ya famille libota. No mi longola nanu. Na o chaka ke loko wana ya koloba keno esalema te. Événement, oh mon Dieu, fond n'est pas souki. Et ça les maté. Pourquoi pas si ko na biso moko na communauté na biso congolais biso moko toloba événement boy ça les matin et zamba liboso na monde ya ba comédien na biso événement boy ezala. Et tout tika to sepela nango encore to soutenir to ça ba réservation ba billet. Mais Dieu merci parce que ba billet zote kamanango. Ce qui to koya to koloba ba osa la campagne de déstabilisation ba osa mutata moko tazo sa la campagne de déstabilisation. Par contre tozo sunga na biso na bango bango ba bengi yango campagne de déstabilisation mais eza campagne de déstabilisation te biso nyonso toza na bango zela moko to sa ka promotion. Parce que ceux qui bino ba comédien boko bima peut-être mi balé mi satu bo bimi bino bo bengi yango campagne de déstabilisation. Mais bo moni nombre peut-être ya bino boza 3 4 boye na soi-disant campagne de déstabilisation. Nombre mususu ya ba artiste 5 6 et les qui nombre na bino o bo bima qui ya campagne de déstabilisation. C'est-à-dire que no bino nde boza na soni bola ta soni. Et so pa bino. Donc événement oyo ya le 29 et un nombre peut-être il y a artistes déjà oyo ba ko performer na kati ya événement wana baza déjà ba artiste belé basi bandimi mabeli ngoza ke no ba artiste ba boyi na bango ba bi ke no ba ko accompagner événement oyo te loko ba comédien déjà basi bandimi ya eza chance na zolo ba ke no eza chance à artiste a ke ne ko jouer na showbiz eza chance artiste azo comprendre ngo te. Comédien timba. On m'a tapé donc les gars qui jouent place tout le monde a peut-être des musiciens gospel, tout le monde a peut-être des musiciens ya nani ya mokiliné to benga bango ne to mesana ko benga bango ba joua ba kena ko nani ko beta na kati ya nani to benga ba mama lombo to mena ba sœur Eunice to mona ba Deborah Luka lubanani ne ba kena ko jouer na kati wana. Sikoyo artiste comédien moko boye ake ko signer na showbiz apesi chance na ba artiste boya to jouer koto na showbiz sikoyo linyo o zappé o raté kaka opportunité wana il faut zala ya koluka na famille na yo walai
il faut ça ya koloka parce que les opportunités koloba nga pe na carrière danga na événement moko boye to jouer na showbiz etikali na nani na yo na nani na yo te palmarès bobenga ngo palmarès non et baté ceux qui ba comédien ou encore ba jaloux bon to tcha no ka ba comédien bon nango ndire eloko moko boye ya muke ba comédien bon nango ndire eloko moko muke non eze eloko muke te eze eloko moko boye ke no parcours ya carrière na bino etikala botala ka nanu ke no batu o Belleville joua na bango ba pofireze ba fioti ngoma ba meta pinga bango neka balobi ke no bakozala soki bakozala ekozala bien parce que botala période temps ya batu oye donc batu oya banda na bango musala ebele baza kutu na diaspora mais botala chance ya batu oyo baomata na podium eza batu babimi ya période ya ba TikTok et période ya ba internet oyo bozi opportunité wana mais sikoyo bato akala ya CD ole bino nde ba honorer bino nde bolinga koya kobebisa lisusu est-ce que bozo réfléchir na mitu na bino bo réfléchir na mitu na bino bande ko mokili eza ndenge eza période moko eza eloko moko boye ya koloba keno eza opportunité moko boye toki oloba te keno artiste akobetaka yaya balobi keno l'espoir fait vivre oui mais soki toyebi totala balobi mpe batiaka point na vie ya motu te mais soki toyebi totala po showbiz wana ebetaka lisusu à part Poutine tolobaka peut-être elobaka keno gouvernement ya esala arrangement moko bo bien gouvernement et lobaka non to betisa ba artiste je vous dis vrai to mona kutu mutu akoki kolobaka non na minute oke non abimisa mutu lokola Poutine abimisi na loba vérité na fingite na ni na lobika vérité pour ceux qui beshob nani Poutine asisika le 29 boye pas na mona ta artiste moko te akoki kobimisa mutu a signer showbiz ceux qui na kosi boko milanga na ba commentaire ma bébé sokosi ceux qui na kosi boko makana ba commentaire ma bébé sokosi pour ceux qui ont place à kocha mutu ya kolobaka non ceux qui ya silisika ndenge to monaki na stade wenge musique beti fali pour papa ya che mutu fali pour panda bandaka na ebite nani abandaka yebika bino ka ndenge ba musicien bango nyoso ba chacha mitu fali koto wenge musika koto fere koto nani wazeka koto nani héritier watanabe koto sikoyo boye bisanga na ba comédien banani ba kobimisa mitu akoloba keno après showbiz ya Belleville les 29 nani akobimisa su mutu boye bisanga na obimisa su mutu na nombre na ba artiste comédien nani mutu te toloba te keno ki fanatisme ça que ça qui fanatisme était non il a juste qu'à interpeller les artistes et comédiens c'est parce que ozaka batu moko boye bino moko boye binenge bozo fonctionner te bo pesa valeur na musala na bino te pona manque ya loyauté manque ya bolingo bon mais quand les 29 yango wana bo linga ko déstabiliser les 29 et comme on dirait que non, balobi que non, après les 29, mutu mususu akoki kobeta te, mutu mususu akoki osala l'événement wana te. Non, après les 29 porte au kangamate ya showbiz, etika la polele. Porte à showbiz etika la polele. Menga mama BBC na olobango tout haut. Non mona te après les 29, non mona te. Na tie pointé na vie ya mutu. Na minimiser pe mutu te na dénigrer pe mutu te na omona te mutu akoki ko signer showbiz après Belleville ndenge to mona ki ba musicien ba signer ki stade wana mutu aishua ki kutu stade ezaki ka toki oloba keno ezaki kaka nani waze kwa héritier kutu abeta ki mutu azaki na to ya se pesa makasi ezaki waze kwa mais courage na ye parce que balobi keno il faut toujours quoi encourager à mutu pour na courage nae il a osé ou encore il avait osé
Ce que vous savez, les artistes comédiens, après les 29, n'a que bimsa mutu. N'a que bimsa mutu. Mais, je bien pianata, on va bêta qui n'a pas raison na stade. Ba faire ba bimisa ki mutu, tozaki na espoir. Ba fait ba héritier Watanabe, ba bimisa ki mutu. Il y avait encore de l'espoir. Mais boy bisangai awa après belle vie. Nani yango sous toki ko espoir. Na showbiz. Toso la pembe. Yango na to loba keno botika ki mutema mabe. Eza juste opportunité moko boy ba pesi ya ko loba keno artiste nyonso ba valoriser artiste. Mais bino boyo e bango te, bolinga nde ko bebisa. Tango ba po Firenze wala ba fiotingo melobi ata fiotingo malobi ke non ezalate na monde na biso eloko ezalate ce qui monte mama bango ezala ya nini tout le monde qui est un musicien, ça écoute que non, ok, abeta na total à ce qui a batu bakoya. Mais abino, bokeko, pardon. La grande famille, vous aimez vous partager, s'il vous plaît, na bolingwan sambe, vous aimez vous partager. Vous aimez vous partager la vidéo na biso et ça la biso bien. Ah tu fingate, ah tu sololaka. Ah tu fingate tu sololaka rapembe. Na ka juste la moi vidéo mukio ya Apo Firenze. Apo Firenze pas bemi. Ah kutu soki pe nani Jani Fai azalaka. Alinga ekutu pauvre Jani Fai, ekutu alinga lelisango kitoko. Azate. Après belle vie na showbiz, nani a obeta. Parce que mouté mama bebo ça c'est comme si balobi que non après belle vie, showbiz yo kangama libela. Pobo ça la ba campagne moko boye ya koloba que non nani akufi akena showbiz. Non. Showbiz ekotika la polele mama na polele. Ponenge zawana ba fonctionnaka nandimite ke no chaque samedi ba luwa kango. Tamu se beta kata ba 2 mois ezana ngo ka polele na bato bazo utiliser ngo te. C'est comme mutema pasi boyo ke za nini. En même temps bazo honorer des bino ba artiste. Ba olinga ba valoriser bino ba artiste. Peut-être il était mon la tabino. Mais ça a toujours passé pour l'été mon abino pour bino mon kono ba dit lobi ata papa Serge. Ce qu'on nombre ya bino batu bobima ki pona koya ko sala campagne de déstabilisation. Tozana bino biso nyonso to zela moko to sala promotion. Wana eza campagne de déstabilisation te, wana eza promotion. Ce que nombre na bino obobima qui y a campagne de déstabilisation. Na nombre ya ba comédien il y a baye déjà kolobeye là le 29 et le qui nombre na bino ba comédien oboya ki ko déstabiliser. Bon monte que no boza déjà na perte. Sonezo la tanzoto. Aimez la vidéo pour partager la grande famille. Le spectacle aux showbiz. S'il vous plaît, achetez déjà les billets. Ne manquez pas. Il y a des surprises. Franchement. Déjà, ma billet était comme un peu tout ça m'a dit. La billet était comme un pour ekobuka mapenza. Elle est sûre d'elle-même. Ayebi loko oyo akosala na showbiz. Donc, ezaki likamoko ya préparation, baboulé, ti, pour moi, il n'est pas bino, avion ezaki likolo.
atterrissage ya avion. Boyeba ki eloko ezaki na kati ya avion te. Atterrissage ya avion, et lorsque avion atterriraki, et ko informer bino que non, 7e anniversaire ya Belleville TV production et koza na showbiz événement ya Kabakata. Eza juste somo wana kaka nde mutu ezosala bino. Somo kaka nde mutu ezosala bino. Bon, la grande famille, il y a kolobeza te bozala wana ebele na poko na ozala live. Si tout va bien à paix mamouke et moko na ozonga poto sala live to bengana to solo la to pesa moi to pesa moi moto moi mulunge lisusu pona le 29 et ça la bien ba habillé zote kama toujours bo ça la réservation na bino et ça toujours bien ba polo pesa et ça toujours bien la grande famille. Beau aimer, beau partager, on est ensemble la grande famille, tout le monde toujours na distraction, film na biso na Belleville Candy, na Belleville TV Eza, mon aîné na Candy Star mission de service. Alors nous avons la place autour côté na ba distraction T. Côté toza na film, côté toza na film en français et puis toza na bilingue côté. Alors toza toujours focus. Je vous aime la grande famille. Bah bon week-end à bino nyonso. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.